ezali ba ndeko ya chef ya chefferie paluku Kalemire 3 yazali mwami mpe totali tomoni ke ezali makambo ya conflit coutumier oyo ezali koleka kuna na libota ya mwami na libota oyo eza kokonza Isale groupement ya Isale Bulambo Mobimba famille mibale nde bazali kobunda mpona kozwa contrôle kokonza ngomba oyo abengi ngomba sacré ngomba ya coutume esika bakundaka bato na bango esika bato bafanda ya bato ya oyo bagardien ya coutume nde bazalaka ngomba ya mutembero yango nde ememi likama wana tomonaki ke ndenge tokendaki tosali bainvestigation ya biso ke ezalaki bato bakufaki mpona atake ya baadef te ezalaki nde bayaki kokunda membre ya famille moko wana famille royale mpe bakei koprofane nkunda na ye na baa mosusu famille wana mpe baye kosatake na bato baza na ngomba wana na nsima nde le baye kobengana bango toye komona ke na butu alors que chef ya chefferie mwami Kalemire 3 asengaki te libota bakutana mpo bayokana me ifale bakutana mokolo ya minei me na butu ya mokolo ya misato na ya minei nde bato baye na mandoki koboma bato ezalaki assassinat moko cible na bandako batumbaki bandako mwambi ezalaki cible mpo na biso cause ya makambo nyonso wana ezali conflit oyo eza na ngomba ya bokoko oyo famille royale baza kokunda seke bandeko mosusu bakei kobenga bagroupe arme po baprete bacompte epai ya bao mosusu baza wana gouverneur